Donc personnellement nga na yeba jour oyo bakangisa nga na Fally Ipupa mutapesa nga mbongo jour asuki da sege oyebi to bimane répétition na obima répétition héritier na beti matolo abi landanga to landana naka na mwa feya wa to panzango wapi to kuta na rond-point Wileri to landani ti to komi na rond-point Wileri ya gare nga na gare na kiti apenga $100 na changer pa ba changer abi oza dollar to franc abi vie nga na zuka nyoso abi bon kele na franc nga na zui franc ya zui dollar ya ke kolonga ka wana nga na o débarrer na o ke de bio de la ndanga na siba nga na lo wa kofi nga zara hypocrite te okufi ennemi na nga na olela te na ya pe matanga te po mawana ezo utapi poni kongola linga sa comme ça batutu ba hypocrite. C'est vrai que Kofi bablo mususu Alexane Maele mais bara mususu ana raisonné ti alobi ke a présenter na ba condoléances dans famille a Sege. Oui. Siko yena jibe ba solate aba no présenter condoléances na ndeni. Papa, c'est clair, Alexis biso ke ranking ya na jibe eza fort nan premièrement c'est fort parce que tout le monde a gigola kufakiti. Ma salanga gigola que son âme repose en paix akufaki. Tamugi akufi. Fallait la salaini. A pas communini, après ça il va connaître tout droit na faire. Et là c'est que bazara na bango na ba problème na bango c'est ba we la mama musique na bango baza ndeto lo ba polémique mo loyal. Mais so landi bena ba détail to bito kota pena na kati ya kundubul ya hando ya jibe na Kofi. Faire un pas comme victime ya communauté congolaise moi trop. Oui. Alors, batu baebika ki asola na JBT, asola pena oui raté. Faire jouer pena sagesse à bat internet. Finalement to lingani. Atie sourire, après ça ba vie na mbote, to niati analyse. So souvent yaki na mbote mo akanda, moni ba faire ba mbote ba pesi ba mbota ba impolitesse. To sa wapi. Le lobby surtout tout le bas 12 eza bango. Donc so moni 12 betami entre bana wenge ko sanzarde na ote bango mo baba kolo nango. Bango batu ba créer 12. C'est que pour résoudre les cas to chama ele makasite to chama ele belete et l'acceptation que yena ye ba sola raté. Donc to ebi déjà que yena ye on dirait moi courir za moi mbilinga distance. Vous comprenez? Donc papa bangwa luka moya va ntabana. C'est vrai que bana ngopi ba manka pe papa bango ko wa pe to lo ba solo bana ngoni so ba manka papa na bango moko wera. Mais avec le temps ba yo comprendre que papa za papa luka bongisa na bana nango ameka ko va ntabana ngwa moko ba za pe mikolo parce que bon appelle papa lo barame ba yo ka te po ba adulte na mtasala chemin na comme patron na groupe na na coin na mais ngana lo bara bango nyoso baba na wingi baza yaya na leki bagero na musique na ebte kende to bi ngi ngalinga solo ba mama musique te to zela na lande mission na lobby za koko ba wario via ba no soigner langage via bo ya sampiaka abo ya sampiaka to zela et là, on va balingi ba vérité to lobate nde on option na tiki net nga na muta ba vérité ta on a lobi que via obo ya sa ampiaka Kofi danga otala nga ba sepeli date vous comprenez a sepeli te po ya moneti amade ana kitisi entre temps bango ba vivre une époque na bango ba sali succès lelo photo ndi mes époques ba faire les époques ba héritier les époques ba Fally. Et c'est pour que les musiciens soient bimi na sima 5e génération, 6e, 7e, 8e, 10e génération. Na bandina on a ba concept mususu. Le roi musique bozo lukabo ba makila ba tanga parce que bo uti nango banana décembre. Ngala ozala nga mbeka ya musicien ta moko te po mutafutela nganda ko ate mutafuta nga zate. Na stopper na musique. So na moneti ba février bozong si musique na stabilité que bokomi ko accepter critique bokomi ko accepter to kumisa bino na bozonga nanga na banalise siko na bana nyonso via zara na bango baba faux chanteur burompela faux chanteur Montana Kaminga faux chanteur
vient na biso na ocho na pe lomine a soleil wanga faut chanter na isu na bosani azo yemba likolo boy Gibson faut chanter ari na ba grand chanteur zongara na quartier la terre ba Gibson na ba Fali yoka ba nzembo wana zwa sous quartier la ta Sindi balinga bana na bango babima te apparemment ba leader congolais balingaka ndoza musicien na etika musicien na ya à vie. Donc une fois que vous avez décision que vous commencez à l'euro na yo à accompagner au thé. À accompagner au thé. Soit boy à fina au boy. À finance spirituellement. Yo web sanga ke à Gibson voir yé mbezaki te ba sa album ba sa ba succès. Mais étant sous bayakate au sol le hôtel là. Non mais c'est un exemple. Non mais c'est un exemple. Ba musicien za prêtre ya kosunga mwana ya mutu mususu kia sunga mwana webi yango te eloni etindi biso tofungula page ya Femme Tamara banda Fali Pupa a dédicacé ya yemba nzembo ne tomela sumai te Femme Tamara alakisa biso identité bapaye Femme Tamara asali sortie médiatique na podium koyebisa batu ke ngai nde bomona nga na lata baroba minene na linga kobina makasi sona bina latela bino penza pantalon nazaka na taille moko scandalé na poème filtre te que il faut na belela kuna dabela ote baxelanga lumière simba retouché Jordan Mizwa zongisa lekisa te ngabi na nde to sala émission boye kande caméra ne zo pisha yango na réseau zwanga eza grâce à Beto Cosmétique. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Voici le salon de coiffure FM Coiffure à Saint-Denis. FM Coiffure est ouvert 24h/24 du lundi au vendredi. Voir sur Google Maps. FM Coiffure balobi salon ezali si rendez-vous. Salon kutana batembele belete. Salon koyate ke o ambriema awa basala ka midel nyoso. Do midel peno lingi mwasi no bimagitoko. Yo bando bana na mwasi zo lula esuste akomo lekonde akomi tata mwasi na bino ndiye mama leki nzoka mwasi na yo. Siko kwa koma gitoko awa. Yo pe mwasi mitiki ndengwano ndeoza na guerre. No! Mubali famo na oka gitoko famo na oka bébé siko poko ma gitoko pozo malwa mineur pozo malwa tango kepe na première communion ko kula awa salon bozo mona oyo salon FM boya ebele si rendez-vous bo comprendre donc awa gitoko ba okanga suki ba sala manzaka ba sala basil ba sala modèle nyonso o modèle o mone pari yana tango alinga kwe na podium ezao donc deux fois te awa précisément na Katsa France. Salon Oyo, Boya, sera outil partout. Même le 15 février, tant au concert à Ouera, na Grand Arena, Batuno Sobayo sa souki ne awa. Batubo outa ba par-ci par-là. Bosu sa mutute. Côté Moroza na besoin kutanite. Tant au fan di bapio na te à Romela. Bapio na livre aux otanga. Ba pesio bena makamunyo so. Si rendez-vous. Numéro ya mwane bimi. Adresse ya mwane bimi. Sankara de Kuta. Ba sala ka batu ndenge nini. Osco! Azelinga mikanwe tamboyo malobina kobonga te tamboyo wapio 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 olapanda yo loba
okotikanga te olapanda yoloba okotikanga te naleli zamboyo naleli zamboyo bakongole baleli zamboyo baafrikain baleli zamboyo. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini. Na banubele lo banda kunati. Oh, omoni tango lekaki kuna na omoni tango katisi. Omoni ba mama ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Ne biso pe bata ba agence ne to ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton il ngelo bozo tina na mboka ti. Oh, tina na mboka ko. Yango so moye ezali opesanga comme ça na tilo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezani. Menga zo ke na agence pour na tika biloko nanga pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais on a to bunga dit. Et non nyoso la koma poto kutana na nzela na telema kaka yo telema kaka na telema kaka oh non nyoso ya omonanga oh boyete ngana sana mutu datindaka Global Express et paya Patrick Malovengi Baoba assurance libérée biko papa na lesa bana na musalo papa na musalo muyibi salandi papa Paris 18e arrondissement Malovengi ye Global Express awa assurance libérée papa awa ezande nini awa ezali toujours tinda bakoli ya avion oyo esalaka des jours toza pe na fret maritime ba fret ya avion yango tobengaka fret aérienne esalaka des jours totindaka na 3 pays ya Afrique centrale Congo Brazza Congo Kinshasa na Luanda na Congo Kinshasa toza na commune ya Njili toza pe na commune ya Kalamu toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai oyo ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to recharger na douane makambo nyonso yo oke récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina Angola tozali na Palanca toza na Mabor toza na Ojaenda. Na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine na Turquie na Afrique du Sud. Ba bureau na biso ezana oyo place bato bazwaka biloko ekomela. Omoni nini osongi maboko pambati kasi pona tikango na Global Express otindi na tindi ko ndako tolo baboye bazo benga nga bazwi déjà vitesse wapi. Oh papa vous avez pas contact nango te ya agence nango vous avez pas contact nango 25 rue Léon Château Rouge chez Patrick Malovengi et Atakate PM Express agence ya fret ya mboka na biso moko qui Salut partout dans le monde entier à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Quant à moi, les vôtres humbles serviteurs, Picha, Nkimo, soldats de la presse européenne, soldats de la presse congolaise, toujours dans votre chaîne Humange Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne de pétable d'information, temps réel. Voilà. Lui il s'appelle le seul et l'unique, le véritable code ya Willy Moucheni ou Avandi en appareil au Talabiso, na papa Nabiso, Gilles Alinguetti, IGF. Bravo, monsieur Gilles Alinguetti, les grands crocodiles Ngando, Oazo Kangabango. Voilà, derrière la caméra, déjà, je vois Grace Kazi et accompagné de Jordan Mizoa, Zonga bien. Pourquoi pas le PDG de Tebo Chanel, lui s'appelle Fire Basket. Quand je parle du Fire Basket, je vois directement la famille Basket, Shango Basket, Guy Basket des continents, Héritier Basket, Nampesi Bango Bambo Teming et puis Merveille. Pourquoi pas na restaurant Paradis Secret, lui il s'appelle Chiquito, Papa Paradis, le boss. Babisozan Paris, restaurant Kende, au bâtir Batoilès, Bamina Sarbatouté, restaurant Zolia, Ozora Makelele Abaloutou, Naba Fouchette et non Makelele Abatou. Diri Pierre Marie Kyria comme la ville Papa Paradis, merci pour tout. Et là déjà pour ne pas beaucoup monopoliser ma parole, patience mon Kendi, avant d'ici qu'on goûte à la biso. Bah on a l'outil passeport, on a bien Kendi Belgique, on a pourtant ma cambo dossier, nayo il y a passeport, l'outil passeport à Zawana. Et pour ne pas beaucoup monopoliser ma parole, aujourd'hui je ressors pour vous, la belle. La bellissime. Elle dérange un peu, mais bon, mais ça en a déjà. Elle s'appelle Saratola, Kwenda Futuka, Canada, Europe, Schengen, Namaboko. Aujourd'hui, on va parler, on va discuter, on va aussi analyser pourquoi pas. Là, déjà, pour commencer, je tiens à dire
Bonjour et bonsoir Saratola. En tout cas, bonjour et bonsoir Naomoro Pichakimu. Bonsoir Naba téléspectateurs nyonso baota la biso de partout dans le monde. Et puis meilleur vœu na abonné à Image Prod. Na abonné à Saratola TV aussi. Et puis na abonné na batu nyonso o bolinga biso bolanda biso, bato bo soutenir biso physiquement, spirituellement, de près ou de loin en tout cas. Bonana. Je pense que la première émission il y a année 2025 déjà. Désolé Patalio, en tout cas, désolé, agence assure, mon beau-frère. En tout cas, bonne année nayo, mon beauf, bonne année na désolé, bonne année na Cyprien Anzolo, mon grand frère, na Ebisio, viens na Cyprien Anzolo, na Zangio Touro, bonne année na viens na Kams Schengen, bonne année na Christian Kia depuis Turquie, bonne année na viens na Golf Kizola, bonne année na yo, et puis bonne année Lisusu Makasi, na mon grand frère propre Bruno Makubungu, en tout cas bonne année na yo grand frère. Maintenant on a mon Bruno Makubungu. Azala yé mokota azala na ba Juju Mwanga les Playboy. Accompagné na les boss Guy Malé là ba bonne année na yo. Bonne année na Gelor Wanted, bonne année na yo. Bonne année na Zulu et Bala Destin. Ba bonne année na Bina. On a bonne année na l'homme c'est l'homme mon cœur papa Diego Milito et puis à ma famille, mes enfants. Bonne année na Bina. Voilà, j'en profite aussi Diego Milito bonne avec année na Guy Basket. Des continents, Guy Basket bonne année na Lazawa na habite so il vient na Azara. Qui ça donc bonne année na et puis bonne année na PDG Fire Basket. Voilà, merci beaucoup Saratola. Mais ça l'a bien, très bien habillé. Te faut tanga plelo na la titi. En Versace. Très bien habillé en faut tanga ba kombo la très bien habillé. Mais il faut le bablo na la titi. Et puis oyebi Versace na la titi. Grand frère nga linganga mingi mais na boy ko loba po talaka mukili famille ko lela moi si pas ko lela lele ki no wana ko kabele chemise à cher mais grand frère nga pina mutape singa chemise o batu ba yebi ba valeur nango ba star na biso solo o ba somba ilamba balinga olata chemise o même china ko sala ngote nga mama ngwanzu na mama chine to sali ba chemise to sali saka to beti saka ba chemise à Versace mais boro kimono o mona ngo yaloka kimono chemise net chemise China koko sala ngotabi oh pardon au niveau la ngate yemoko Versace ça sala ngo ba pièce rare ata na minute soki olukango ezate. En tout cas merci encore une fois mon grand frère chéri moi ina tanga kombo yate ouais l'inex pe Versace na moni ngoko keti na matala tala mais oh sikoyo eza ba Versace mo ya ba cour des grands parce que elambe za cour des grands ils appellent ba petit moyen que koko taper Versace luki mo lo moi ta moi 800 moi 700 vous comprenez mais ba chemise à boye na ba linette à boye za ba cour des grands ou ils a plagité hop nda ba cour des grands voilà attends les jeunes millionnaires Christian Lumbo là tango ou ils a cour des grands ouais voilà Saratola lelo yo tala Saratola ngani nazonga kama mukia popo to panda départ ya Saratola koya Saratola na internet batu bandima kite mais okomi ko réaliser makambo moso na epsion en face te c'est que na mtema mabe ouais au début batu amona que neti yo ebi ba début yango kilo zozo mazo raté mais lelo en fait moni na vie il faut yebelo romoko toi na bato belé toi na internet misusu ba parvenu ba ça na ba succès mais ba parvenu tant na lo ba parvenu za bato donc à 100 projets pour na ye aya internet pour bato balinga ko ignorango mutu to aya internet te pose do musala o lora musala et belé ba ya internet objectif na ye comme poto mususu aya ki na bado swalanga mibali na Londres futelinga ndaku na Afrique du Sud futelinga courant tekafas donc kindumba international donc wana professionnalisme kindumba vous comprenez misu pe ba ya penda ke na tia maele na ba objectif na ba décision na concentrer na réussir na vie obnda cop nanga nde ba biso ba Saratola to zwa ngo cop musala
yango moni ti lelo na ba stratégie na ba objectif ndezo sala ke na résister ti lelo yo ebi côté to outi na ba téléphone moi ma bé donc la émission o filmer ga choisate to landa ba image to zo pe ba salaire te yo yebi mais to za ina souci a musala ba benga ngo détermination na ba objectif qui cité ka yango donc nga na déterminer na réussir na vie na déterminer na kopo na ebe ke nga na bongara na kopo yo et puis na ba objectif na ebi pas atterrissage dans la place dans souka tout ce que tu gagnes aujourd'hui et aux alaka pour na musala tu penses pas tam sou femme mariée moi si à mutu moi si à batu ndebe na baloba ka tozo na mboka a sala ce comme ça internet moi ba dérangement za raté par rapport au numéro nous ils a exposé. Ba dérangement ezali hein parce que soki dérangement ezatoromi bendeti so ba déranger toze bembeti mutu penda na mai na makila il faut ozwaka sali moko atola je t'aime beaucoup hein est-ce que pour mobala mekarane kaka ta yebi koza mobile non na parler a mekarane kaka ozo comprendre ba dérangement ya kanango mais sikoyo eloko nyonso mutasala na vie ezaka consentement ezaka déjà idée nga déjà idée nanga je pense que non kende 5 ans mon ambali mon internet 5 ans succès voyage nyoso menaka na jomoko dit tout là c'est pas facile c'est ça ya on donc on s'appelle wa femme publique moko ke ya 100 combo te mena combo talara na obeti so ba les jeunes millionnaires Trésor Lumbu na kati ya politique batu ba yebiso azanani mais vie nanga donc bana ba respect mo ba pesa nga ba comprendre que petit oyo na basi na bango place bazar o moni ngani naza so na boaki mobala mutu moi sine place aza o melamai oui oh melamai parce que aibi réputation na nga internet et Sarah na zarana Jonai to e bien internet azarana mobile na ye bimisa bena perdre siko batu mususu nenga zana soya abwaki mobala mutu na minute o na ndako koswa ne bandi ndeni mwana na bwakaki yo abwaki yo pona nini koswa ne bandi menga na kubwaka mutu calme net aviela nga Christian Ikamba le sénateur babi mikolo yo boîte ezo kanga masolo isa boîte Christian Ikamba le sénateur ouais Christian Ikamba na PCP wa mbote donc ozomona nyonso eza ba décision donc mutako draguer yo mutako déranger yo et puis yo moko fomi ba ozanani net biso lelo belongete kama boy yaya je t'aime mutakomelo je t'aime ozu mobile moroto à côté et bima nango kaka donc on mato kita et kita nango kaka et bima secret et bima donc ça sert à rien que o banda bomba secret donc so o mato kita et bando bima nango kaka ya comment o bima nan tel azoli kang moro na X azoli kang moro na Z bon appétit Brian je suis en pleine émission alors on est en direct c'est sur les enfants ouais moi na mtabenginga aza un restaurant voilà donc au monde que yo moko soko lobi omi pesa respect mais soko yakika na kopo ke olinga déjà ngai ma mibale ezai na ngokop na ngate na yaka na ngapo na yangote donc ça pas si que muta déranger nga oui a déranger nga mais non donc c'est kana nzela parce que nga na nga na mobile na nga o etika ina sara cop so benga cop to soli cop o benga business to soli business en dehors de ça li solo yate. Voilà, autant que la question sur capoto clore na makambo poto lobelon mingité mais qu'on dit mais la musicien ou na monde na biso to zala qui to bien musique to kenda ba répétition to vendre la ba musicien to qui est musicien il on y peut être confiance wana sarato là au rapport luka vina e po yo de ozwaka pona bo sarate après go bandi mais ba il faut ba yeba mais obelo mo soulever à bien ba il faut ba yeba te que na zuika na internet ba il faut ba yeba ke na yaka internet na mutuka na passeport na na voyage déjà et puis chaque fois on rappelle à Badou ouais bah si on a répété moi to na pas cabosser la tandisa des voitures Mercedes na IST la na sima donc nazara de mutu déjà na zo lukambo on a kinda katia business mais et peu ba coaching na monde dans média na koti non mon appelle simba te menaki na détermination que un jour et simba batumsu na ba parler ba otala biso bandelo o mo sika mais o mo na net epesa te kokanga maboko te zak so za déterminer ko changer destin te telemaka na musano wana simba nango yo yebinde to bandati ezalo ça su ko ndimela su musicien te musicien mobilité
musicien azaki pe non orchestre qui drapeau toi longwe atika liboye bateske moteur s'en sortir mais yo ndimi yo zo luka fino Jesus parce que bato beta musu bando traiter ba musicien qui give me faut ba pe ça faut luka yo sko zo luka sou vieux oui question est bien oui question tout ninga sko réponse au place na koma a attendez ni ezongisa ka mutu olobi ke olobelo moi bien à l'époque Diego Milito pe bazao memae azo sala pe pa mutu et pas héritier Watanabe et en même temps ngade na zeno elorote oyebi kombo ezate visibilité ezate chaîne ngora ya kokoso ata paiement na ebi donde ba futa ba na YouTube te na salaka moi si moko pe normal entre temps les mecs qui pe na ba manzele na ye na ba poto wa bazo sunga ye ku futele bandaku et tout mais eloko oyo esepeli sanga vi nanga mobimba atika ndaku naye omoni ndaku ne na bova atiki yango ya olala kala ndaku nanga na pe na mbetu te tabolingo presque bolingo ya bêtise na milito na pe na mbetu te totanda ba kwet ba bolinga oni kwet ba kwet natandi entre taba nanga ba olala na tapi ezaki studio tokata na rideau tala sko forma rideau angote te wana rideau te zande dra to za clair ya rideau te po okata place munena na mbongo somba ba rideau wana ta à l'époque ezaki dra tokata na dra totandara totandi ba couverture to lali me ya tiki mbetu ne kuna na beau vent aye ba namona ka na oteka biloko na nga ndako osombela bana mbetu osombela bango na TV parce que moi nanga mobali Brian azao ki ota TV pa ba voisin wana nga siko tuna nga na ovanda apie na bovanga na zandu ozo comprendre batu ba réalité a vite ateki biloko na ndako azwi apesinga mbongo nyonso na ki na sombi matela ngo pezaka ya ochapesa ya ka salon nyonso ya salon po kiti ya te na sombi ba matela na somba TV ya 32 pouces à l'époque na sombi pena Easy TV Canal Plus ya cher ya sombi la sombi ba petit Easy TV na zi Easy TV na cheli bango ka yemo savanda bi ngana nina savi na ngana yo ngabi beyo ngala mbongo pesa bilo ba misete la za ngala mbongo tabite ngeza mbongo te ngana nina sala ka vina nga ndena yo on récupérer mbongo na garantie ngana nintena la est yo la na ouest to vanda ka biso nyos tuka ngabi po anisko to vai na bovanto bovana lo rabasi wana nyoso ba ebinda kuana isimba te malamu ngana longwa na ya a izala na mute kazala na mama bana na ye akimi Diego na tikala okuta na mwasi na ndaku te eza ba lezondi na kuta ekutu na ba makangu o to fingana na baona ba telefone na poto ya libanda ya awa basi ya awa na Kishasa parce que ba tombola Diego sundola bana ya landisa ratola mais siko place au monde na Kongola za zo ba sape mutema mabeza wapi yo yebi ke Sara époque wana ze lokote siko Diego atikika mwasi na bana yo landanga na ova na zandu na studio mi pesa réponse donc atiki omoni mission to yebi kazara matérialiste OK engale commande na za lelo boy ke Diego atiki mwasi na bana landi Sara tola pepele siko ngana ono ni lokote atiki siko mwasi na bana landi ni pona ne loko PCT d'ailleurs ba master ne ba mission bazo benga wazo ba star ndeni no sutukela momi mo aza ute lokota kombote batu ba komo benga ngafia ba kiso che mona batu na kisi ndeni akoboya ba momi ne ba PC ba mbongo azo boya momi ne mokuta utara poto akangisa ba camarade ne nyonso na comprendre Diego te nazo benga zo ya mangate Diego ayambisi sanga na téléphone yambaye vous comprenez ce que tant batu ba beta ba masolo Diego Mario Diego asindola mwasi na bana Sara Diego akokima yo un jour natala kaka natali po mona kana seki ngabi bon eza Jésus Christ kutu batu musuba boya ba préféra bazwa Barabas Yesu baba kaene kulusu babosana ke nzambe wana
asekwisa batu asekwisa bakufi asala ba miracle apesa batu ya kolia bola munenya so babosana ngo me ezali na bato babambaki mabanga balingaki babake ne kuluzu me apena bato yo balingaki kete balela ba nzamba ku yeso akufate voilà donc osomona ezala ngo tout le monde est libre ya koloba o ya lobby mais question oyo tuningaka ndeni na koyaki na maboka musicien skotala mambango vous comprenez mobile nanga a se sacrifier toute une histoire pour nangaka ante mais même pour mes enfants ce que tant batu babenga ke responsable elegelanga oui elegelanga bayebi na bangote mais so bayeba banga babenge irresponsable c'est un parent mondenga na poto boy ya penda moni penda parent aza parent type chenga ya landela nga penza ke banda to monje no lete akoti pe na cuisine a tebilo na sani a Elia ponga so na quotidien na mamba ba matière on a bossa ni pe golia vous comprendre donc ezana ngoka batu balobaka c'est vrai ba mission baza ba ingrat mais en tout cas oyanga na meli pe mbondo te mais na debi a relation na biso ala kisanga bolingo ona mona na ngona nte je connais bien le monsieur Monto et Salaka un télo monsieur un télo et puis pour les enfants est-ce que meka osangisa pour maman malamu kala oui pour les enfants na répondre à la question oh c'est difficile omoni mama mwana soka lingi mwana na ete na maboko ya mobali na eto ya mwasi ya mobali na ya papa bana na ezara pasi bozwa bana eloko nyonso kosa omoni mutu de asa eba porte ya réseaux sociaux une fois que ça pe na motema na bo mama ke na sa ata kado na tindela bano atelora rolia oyebi ka ko ya posa elo émission otindela ba ne biloko baleki libumu est-ce que so mona basangisa bano mama na bango na volonté ya rolinga ke bana bakende pa papa bango weekend bo ebokende pa papa moi ça papa bino azakuna ba mama ndengwa no ba pesa bana nde ozana courage ya rozwa bana wana mais maman aye la ko déjà na média na facilité alingi opembe na bana nete komeka te ba kangondo ki na internet ko ça no sentiment depuis nga seda na pression médiaté il loko apprendre to apprendre aussi kato yebaki parce que tout le monde a dossier mo bana yo kotango te na apprendre ngo sikate na apprendre ngo sikate omoni yango na oyebiso omoni soki mwasi mama mwana nu na pese exemple ade ana courage ya oleka na TV koloba ke opesa mbonga lipa te to po pesa ki mbonga lipa yebango ato pesi te mukolo problème mora muke oya internet oya asa yebi internet oya alors pour éviter moi je garde ma position moi je pense que bana batu babate la bango eza ba parents moi j'ai mes enfants naza muta média mais en 15 jours na salle émission papa bana nga apesi monga rolia te apesi monga ba fête te tina okufa non sala ngote j'aime ba soro moni golingo peso pesi so moni poko pesi te moi nazara ya yo moko ta zape anga nga na koluka na gosunga donc tant mieux les enfants bazala pas maman na bango papa na bango so azana quelque chose atinti azane loko arotinda mengai kozwa bana ko sangisa na moto ana facilité ya ko détruire nga na média c'est pas la peine. Voilà, merci, mais pour le moment qui sont par rapport à la voyage pour ça là. C'est là, yo moko yebi ke batikanga na réputation mo na botola mobala batu. Oh, c'est faux. Ah oui. Siko so leo na zui ba ya umoko boy ba biscuit na tindeli bana. Lobi na ngwa na media linga kia boma bana nga tala ba biscuit atindaki na kufi. Est-ce que na boma suka réputation ngo ekufara nyonso? Te na batele ata mwandamu. Surtout ça vraiment yango ezala batumsu basala ki akabwani na mwasi aluki tamsu famille ezala après l'amour il est kasi l'amitié pour to aider bana batu ba innocent et non que tout ça bango yango eza ba émission na zoya na on a 2025 OK omoni so omoni mwasi azolinga ko pesa mobali bana te bolingo eza na onakati quand il y a plus rien na mwasi a ke azape na mobali moko se retrouve net nga na déranger papa bana ngate parce que je me retrouve so moni mwasi okabwana na azo déranger yo a bundisa couple na o bolingo eza na
Marambo sur la 2025. Merci beaucoup. Voilà. Merci Napol mon papa social et Gigal Figipo. Jordan Mati à Média. Voilà, tout côté la vision d'actualité. Voilà, aujourd'hui déjà au Ezali, jour il y a enterrement, il y a Séguin Mignon, Blaise Oatika Kibiso, il y a groupe Wenge BCBG, il y a Papa Chéribine Adama, tout présenté encore une fois de plus, 500 condoléances et pourquoi pas ma famille biologique Naé, Alain Pela aussi je vois et à mon frère et ami, donc on a PCO vraiment Bambo Tebele et puis bah courage Rossar Kanza au Azalaki du début jusqu'à la fin Nande Konaye à l'élite Nassou quand même. Voilà, c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui l'a repris. Voilà tout ça Nini a précipité biso par rapport à Mastanga ya Séguin Mignon avant na kota moi mke na parenthèse on a tu peux dire quoi? Déjà Séguin Mignon ça monto on a ebi personnellement. Baloba babola mamutu te so akufi. C'est babola bambalobi baloba mamutu ka so akufi. Mais so etobi to kota pina na kati ya media ngana yo. Au mona que to découvrir Séguin za mutabarankin te. Na barando azalate. Donc personnellement ngana eba jour o bakangisa ngana fali pupa. Mutapesa ngambo ojo asuke da Séguin. Oyebi to bi mané répétition na obi ma répétition héritier. Na beti matolo abi landanga to landana naka na mwa feya wa to panzango wapi to kuta na rond-point Willery. To landani ti to komi na rond-point Willery. Ya gare nga na gare na kiti apenga $100 na changer pa ba changer abi oza dollar to franc nga bi avie nga na zwika nyoso abi bon ke na franc nga na zwi franc ya zwi dollar ya ke kolonga ka wana nga na démarrer no ke de bio de la na sima donc Séguin aza nga na ba souvenir ne belé nga za ke zwana bilamba olata shorts, culottes, surtout ba punda. Et loko pamba ba basket. Na éviter so iba tout le lo ba koti de na chambre ya Séguin ba vérifier. Séguin na chambre monsieur za bilamba sikano ala tate maram na lo ba so bande kone ba koti na chambre ne ba omona ke après. Betagère ba ketcha sika ala tate. Et c'est un bon monsieur. Lo baza na ngote. So raza na ngote c'est na tola na kana 50 oyo to panza aolobano ka bo panza donc azaki mutu moko bien à 100% témen nga na temps mukie na zana Séguin azaki bien ponanga et na ndenga musala na tikala po mona na barankinte ba émission sali ba bordir ko manquer ba tout ba respect na ebité tam so ezali to ko melambondo te tam so na le passé mais o nga na mona boy na misu non na mona te donc azali mutu moko bien que son âme repose en paix, liwanae malgré ça horrible, ça cruel, mais toi ne l'homme sous to baxate, nzambeka yemora yebi parce que ouais parce que yena zarana clé à liwa. Peu importe mutako luka boma obachelo poison, son nzamba biga ata poison o medisiko okufate. Donc Dieu a permis. Pour yenda zarana clé liwa fungoli porte alobi kota. Donc nzamba permeta ki Séguin Mignon za suna bisote et puis anga ou me la pekate. Mais oui, il y a un latin parce que le colonae on est le colo et pesa kembongo. Et a mon cop nae. Le colonzo. Le colonae on est pesa kembongo et ça cop nae. Alinga bando kokata vanti boe. Jiba na concert yesko avai na ndako ta jibana. Wala alinga sko ebi babloko poneti muto akumba mutuka. Oyebi ke so ba kumba akanga ba franc diba neti nga akanga ba franc diba. Vous comprenez? Sous na moni place mo benga kangi frère mais ngam na okumbate. Siko yo na otala sentiment musique oyo Séguin koli nango avant disco otala ba obete la JB drum tom se rire mo salami anga abeta lokolizate. Vous comprenez? Et ça choque. Ngala lo bara Séguin c'est vrai batouti ndekonaye mais il aurait beau mieux plus et ça souci. Et puis bah faut ba que Séguin ba katie le kolomba monter ba kata 3 fois. 3 fois. Oui. Oh. Ouais oui. Wow. Ba kata 3 fois ba katie tour à liboso makile zo saigner kana band. Ba makile zo saigner zo salara hémorragie ou infection mati ba kati sous ba. Donc ba ko kata wana ti wapi. Ezanzoto. Et à supporter qui ont été en bon mona konda imakasi et à pas citer à lokolo wazo en tout cas
sincère condoléances na famille biologique ya Séguin Mignon Maniata, sincère condoléances na famille artistique Mobimba, ainsi que Wenge Musika BCBG na papa chéri JB Mpiana. Mais tous à Karwana na matanga, lobby paysa qui m'ont sorti médiatique ya Koffi Olomide na ina impengé wana sango. Batu na matanga ya sali sortie médiatique. Oui, tant que ça na date na PRP ça, toi na makamna il faut loba. Ya ye, mais na ngana zonga kana matanga pour na monument batu ba au soir na ba au discuter monke par rapport ya monsieur Koffi Olomide Kwata Koraman ou à lobby yesu qui a présenté ba sincère condoléances, a préféré plus appeler ça kaka dans famille et non na JB Mpiana wa peut-être patron na pour so bandi bongo so qui Séguin Mignon azaki pe na ba chauffeur c'est capé senti na ba chauffeur ya Séguin Mignon ngala oloba que Koffi a raison nga na loa Koffi nga azara hypocrite te okufi ennemi na nga na olela te na ya pe matanga te po mawana ezo utapi. Poni Congolais linga sa comme ça batutu ba hypocrite. C'est vrai que Koffi bablo mususu Alexane Maele. Mais mara mususu ana raisonneti alobi que a présenter na ba condoléances dans famille à Séguin. Oui. Siko yena jibe ba solate aba no présenter condoléances dans deni. Ennemi na nga kufeli. Condoléances on a zo présenter yani. Asa hypocrite te. Nde toza boye bolingaka te to imposaka bato nyonso to basalaka makambo oyo okanisa te. Yo so okanisa ko sala bongo te, yebango mutu mosusu okanisa sala bongo. Donc, elakisi ke Koffi na JB ba yokanaka te. Voilà pourquoi préférer présenter ba condoléances kaka na famille à Séguin. Donc, il y a qu'à présenter Koffi, qu'à présenter JB Mpiana ba condoléances te. De azana hypocrite te. Alakisi biso ke rancune na bango ezokoba. Voilà, c'est long. Non, c'est clair. Oui, c'est clair. Eh, papa, c'est clair. Alexis Bisso qui est rancune et na JB. Et ça fort, non, premièrement, c'est fort. Parce que tout le monde a Gigo la Koufakit. Ma salanga Gigo la, que son âme repose en paix à Koufaki. Tant que a Koufi, fallait ça la eni. A publié qui? A pas communini. Après ça, il va connaître tout droit à faire. Et Alexis que, bazara na bango na ba problème na bango, c'est ba ouais la ma musique na bango. Baza ndeto lo ba polémique mo loyal. Mais so landi pena ba détail to bito kota pena na kati ya kundubul. Ya rando ya JB na Koffi au mona ke barando na bango ekendati na privé. Donc Koffi aza hypocrite Alexis Bisora ke boye baranga na JB to kana raté. C'est fini. Voilà, par kaka na matanga on a surtout mekaotika là au batu bazala qui ko s'attendre était mais c'est fait tout mona qui présence ya bataring Jésus de Nuance et baloya loembo feriko là. Pas pervé. Na matanga a pesi bambota komi pena pa wera a bimisi sourire molé na taliango. L'air yo mona qui non sourire à faire. Oui, ça dit quelque chose. Par rapport à yo personne to ça analyse na on l'air yo mona qui c'est vrai faire ya ba pena ko solate mais sera seki a sekaka. En fait sourire na e si ba sentiment kati. Ngana sepeli na sourire na e parce que moni faire ngo pas comme victime ya communauté congolaise moi trop. Faire rigolo. Oui. Alors batu ba ebika ki asola na JBT asola pena oui raté. Faire à jouer pena sagesse à bat internet. Finalement to lingani. Atie sourire après ça ba vie na mbote to niati analyse. So si quoi yaki na mbote mo akanda moni ba faire ba mbote ba pesi ba mbota ba impolitesse. Toza wapi. Aseki na e apesi ba vie na mbote. Mabeza wapi. To développant ngo susu kaka. Batwa banga ki amanda zawa na blaze bula za. Na pesi ba mbote. Apesi ba tumbote. Donc ala kisi ke ba problème ate eza mais a to na matanga asaleli humanisme. Vous comprenez? Azara na berrer na ebele faire azara tout le monde l'erreur est humaine d'ailleurs. Sikoyo na berrer na e masali malam. Mais par rapport à Mbote, moi commentaire salami wana po anini. Tout le monde Mbote azagi normal. Mais là pesi Mbote na we raison. Au sentir non ibati na rolo ba ni. Joie mo ko boyebi. Oyebi lo les amis tomsu na moi si mo boye tomsu boswana na mère. Sikoyo bobongi site. Mais ba journaliste moi ba ta confiance te. Bon lokani na bien géré. Et ça geste mo louable.
Même moi, je m'attendais pas à ça. En tout cas, ngai na monika apesi wera mbote na sepeli. Ah oui. Na sepeli parce que toyebi o eloba mara sur relation a wera na Ferregola. Mais tant apesi pe papa ne mbote e sololi. Et ça là bien nga sepeli nango. Et tant na moni pe longi na azo se comment na ke muta hypocrite te. Azo seka azo pesa ba mbote et na sepeli nango. En tout cas, Ferregola, ce qui occasion mon ami, soigner na père na eux ils allaient bien. Pour na okangapé ba mino kona ba manquement ba respect mususu parce que ba faire ba lora bateau ba chaipe ba fondation ba brique na wenge musique à maison mère. Ah oui. Et même si ba tu ba reconnaître en autant mususu lelo et ça par rapport et ba rancune et tout. Mais en tout cas faire penza za parmi bateau surtout tanga ba pilier à wenge. Oui, si on peut relater l'histoire de wenge musique à maison mère, on peut pas ignorer le nom de Ferregola au Azaki chef d'orchestre, il y a groupe wenge musique à maison mère a travaillé tant d'années na Weranson, basali balbum ebele a succès na Weranson, vraiment geste wana nga na part nga et sepeli pe ba mourir à la bonne musique so ba partager même en vie nanga. Donc ils a makambo to linga. To linga mais to moni bless bula na Weranson. Je dirais 12 wenge salami wana. Ah? Il est gâté 12. Ouais bien. Te nga maramba bala wenge 12 ya couple na bango. Lelo biso tout olo ba 12 eza ya bango. Donc so moni 12 petami entre bala wenge ko sanzarde na ote bango mo baba kolo nango. Bango batu ba créer 12. C'est que courezo le gâté hein. To chama ele makasite to chama ele belete et l'acception ka ke ye na ye ba sola raté. Donc tu es déjà que ye na ye on dirait moi courir za moi mbilinga distance. Vous comprenez. Mais il y a important bango nyonso ba leli sege ya on a sepeli. Wow. Mais absence ça va mission suspect il paraît zalaki par rapport à bana wenge bobi gande ba kenda na makamba msupe ba obanga na bango. Ben oui. Ba msupe ba obanga na bango oyo kende be ba décrédibiliser yo pesi mbote boy ba fini yo ba médier kozala tamena la sege na kwena. Voilà. Pe ba yeba tam suko faire oya fali pas. O écouter na Guinée na monde. Oyo bi kenet na ba matanga bonga tam tubosola te fo pira mbote. O le kate? Mais caméra tala. Donc batu bache de ba caméra boy ba songi bache de aboy. O le kate? Oya ki okuti ba. Donc na moto lingo pe sambote te na vie au pesi. Voilà. Que son âme repose en paix, c'est gars mignon maniata. Monté mamola munayo yango lelo to moni batu baleli plein agrégé na matanga. Ah, ok, na kimia, na mboka banche, et puis na sebondo, sekutula kakol, open na mona qui a sensibilisé qui bat drummer, ba kiti na tongo accompagné de sa femme. Mais yé mutatikeli charge hein. Atikeli charge parce que si photo lo balelo to bando tanga kaka ba grande mère hein. To lo baba pro batikala. Totanga bato bazobeta totanga kakol totanga pesege ouais banda po kende bongo ya beti yango wana donc totanga ka bango mibale asansi ba drumer et puis awa pe titi na association na bango ya ba drumer ba Cambodge ba sangana ki ba ke na Belgique geste wana vraiment na tepel nango batambonda penga na ko encourager bino bo sala pe ya bino likita beaucoup tangaka kana matanga te mais ndenge yé sege minyo mzoka ide wana basala groupe wana basangana yé pas zaki le roi président o aki atiki ba courage aussi ba sincère condoléances na ba drumer nyonso voilà tout continue la biso pona tika la mo muke na wenge onde to solo la kia bana wenge aujourd'hui ça tue entre Héritier Watanabe Ferregola Jésus de nuances mais on dirait Héritier ndeti silence a olobate batu ba otombola likambongo mende tsa obeta kara mais to monaki bakangi ya mpaka ileki jour moko lobi na bakangi museki ndimu babongisa baba na papa mo babongisara baba na papa moko mama bango wera papa et mama bango mama CDJ papa bango wera bango nyonso bana wera do babongisa ngana olobakara papa bango luka moya vantisa bana nyonso
trouble eza na wenge au sarana te yo tanka faire bongo Fabregas aussi Robinho vous comprenez donc papa bangwa luka moya vanisa bana c'est vrai que bana ngo pe ba manka pe papa bango moko wa pe to lo ba solo bana ngo nyonso ba manka papa na bango moko wera mais avec le temps ba yo comprendre que papa za papa luka bongisa na bana nango ameka ko vanisa bana ngo ata moko ba za pe mikolo parce que on a pe papa lo barame ba yo ka te po ba adulte na mtasala chemin na comme patron na groupe na coin na mais ngana lo bara bango nyonso ba bana wenge baza yaya na leki bagero na musique na ebite kende tobi nga linga solo ba mama musique te natika na linga na suste oui na linga suste parce que musique eza ngo suna elengi te musique komi bato bakomi prête au boma mutu pona musicien muta prête au kata moninga ne pota po se pesa musicien Batu bazo bomana biso ba journaliste tozo bomana on gagne rien on nous paye rien mais tozo finga na tozo bomana pona ba musicien leke la mutoi natiki bon continuer na non soy musique ezongi en paix ezongi nde balobaka polémique loyale parce que ba fan affaire e balingi ba critiquer ferité entre temps bazo respecter musana na biso te ke média tozara wana pona okumisa na ko critiquer Bamba lobby tolingo loba vérité mais so lobby tango problème ba fan pas fali koto balinka kumisa ka fali ko critiquer te soro kepe susu d'abord que c'est wana nyonso balinga ka to kumisa bango to critiquer te wana pe musala ngo to bomiti ozo comprendre so il est là critiquer faire mutafali so critiquer fali kotoyo ba pesi mbongo na batafere akoma mutanani akoma journaliste a mutu tenetinga na mutu te na sara banaliste selonga so na moni fona critiquer mais et comme mema musique ebebitala et comme ba kokangisa ko binatala ba beta kindingu bambata et comme ya kofinga ba sexe ba mama en tout cas 2025 nana ba concept nanga sika et ko empêcher ngate na kumisa na préférer na kumisa bango na kumisa mais je suis pas vraiment na katia musique na lingi souté bon sokolo bio sala analyse ya 2024 et lobani par rapport ya musique le belo ten so lobi ba kuna ba sepelite yo ebite ke ba fanatique ba na amte papa oko ku fotiki ba no lora ba hein okumisa ifali bato à l'autre côté ba sepelite to critika ki faire ba fan ne ba sepelite yo gagner no pelo côté na o critiquer mosali ka musana allez okuta ina mutu moko boye na oyo esangana pona faire achubi ombeli okufi oke perte musique eza na elengi suste donc ngana baye na ngana mona ngo elengi te bakokangisa bakobetisa tout ça là non musicien balingi critique te bénéficier na guerre ya Weranson na JB Pia au moins bato bimi na kwa ba oswana peza kiboye wera ya buki balingi ngote alelo ko swana komi ekiri oyo bobeta bato oyo ba bobeta bata oyo ba journaliste respect zate entre ta biso musana biso tozara poto kumisa binote na moni concert awazi quoi après stay kitoko ozomona ozomona soki eloka bien za to kumisi soki bosali mabe to critiquer te so critiquer et komi bacha ombeli bakanela yo basala boye bazongisa boye donc ngapo na nga mikolo miziki ezana na bondoki baoluka batangisa ba makila bato en tout cas nga na kozambeka mutute na tiki nanu so na moni ke bazongi nenge zara musique polémique loyale ba accepter que média fait critique arabiso na ozonga. Ok, ouais. Ozonga. Merci Nayo Saratola. Merci aussi na Jembo dans la Pesio Bambo Tebele Merveille Stomy Boy Akafulek Junior Jack Foot Stomy Boy Akafulek na Pesio Bambo Odilon Mampouya boutique exemple à suivre et comme il est na Kinshasa na Bouileri wana donc voilà et puis s'il faut parler voilà hippodrome de Vincennes enfin Kofi Olomide a pécibiso date le 19 juillet hippodrome de Vincennes par rapport à date wana batbaze like balobaki Saratola tozela na lande mission na lobby za koko ba warrior via bando soigner langage via boya sampiaka boya sampiaka tozela
Et là, bato balingi ba vérité to lobate, nde yango na episode na tiki net nga na muta ba vérité. Ta na lobi ke via oboya sa ampiaka. Kofi danga otala nga ba sepeli date. Vous comprenez? A sepeli te po ya moneti. Amade ana kiti sie. Entre-temps, bango ba vivre une époque na bango ba sali succès. Lelo photo ndi mes époques ba faire. Les époques à héritier, les époques à Fali, les époques à musiciens nyonso ba bimi na sima 5e génération, 6e, 7e, 8e, tina 10e génération. Ba vie ba sala ki penza. L'époque na bango Kofi Atie Bercy, to beta no ma solo à plainte. Oso mona ba journaliste na époque wana ba beta ma solo so est-ce que la tanga kala ba question ezara que est-ce que kotondi ça? Lelo et comment pourquoi parce que ba vie ba salela ke époque na bango. Il y a un temps pour tout. Ce que ba vie pe ba lingi ba phrase au té. Ba lingi pe ba vérité au té et comme akara ba futa ka na bato afali. Ya en tout cas 2025 na bandina na ba concept mususu. Le roi musique bozo lukabo ba makila bato etanga parce que bo uti nango banana décembre. Ngala ozala nga mbeka ya musicien ta moko te po mutafutela nganda ko ate mutafuta nga zate na stopper na musique. So na moneti ba février bozongisi musique na stabilité ke bokomi ko accepter critique bokomi ko accepter to kumisa bino na kozonga nanga na banalise ozonga na ozonga nanga nyoso mnoga yanga mamina kalume na pesio bambote exil mavinga na pesio pe bambote musika na Dijon alibola mukonda Dijon Guilhem Futu na Dijon wana na pesio bambote Kennedy Chikito yayo yango wana et puis ba merveille na année 2025 to solo lango kaka to solo mais lelo ko faire lo bakio bato ba lo ba wa ibara beto lo boemeka yo wana bota bana bimisa bat bana o combien mais là tout le monde a dit ba samti to ba burompe o mani mama na bolo ba musique ba vérité o ka ba pembe mo so na betika a Kofi Asiliki Kofi aboti bana na musique te Kofi apesa fali chanstin te to za batuti Kofi apesa fali chanstin Kofi aboti bana te Kofi azali na ba grand chanteur na orchestre na enani abima à part Fali apesi na fali chanstin Fali ami lukela yemoko so zongi sima otala be mission Kofi alobara petit wana ne lo rosate Andima kasala album na kati orchestre na Andima kasala na kati orchestre mais tant Fali asengi mise en disponibilité sala ngo à côté alinga kate départ à Fali zaki bitumba yaki marambe belé total be mission via sala donc Fali et là au moment te banda ko espérer pe que simba mais azaki na détermination via pesa Fali chanstin siko na bana nyonso via zaka na bango baba faux chanteur burompela faux chanteur Montana Kamenga faux chanteur vient na biso na uchomo na pelo ni a soleil wanga faux chanteur na isu na bosani wazo yemba likolo boy Gibson faux chanteur akina ba grand chanteur zongara na quartier la terre ba Gibson na ba Fali yora ba nzembo wana zwa sous quartier la ta Cindy moi la différence aussi quartier la ta Cindy aussi quartier la ta époque wana mna ya quartier la ta na ba bureau pela na ba Fali ba nzembo ba calvaire oso comprendre yo lo bananga ke ba musicien wana nyonso bazara la posa osala chemin na bango te ba meka ka bureau meka ba nani oyo soleil kututi lelo vie na biso ana kacha musique nani o Gibson pa mekaki bango tu wana ba Montana ba sala ba biloko na bango est-ce que vie epola e bango il fallait ça ni bango ba kenda ki académie pe ya ka ka biloko monsieur sara te faut ya ça les locaux en fait c'est le cœur au moninga sona bike pisha penane ngazana fa bimate donc c'est que tina molili na okanga pisha obimate est-ce que vous comprenez oh mais oui tant que le baravia bota te via botite na musique a botite fallait a mi lukele la et puis ngala mon on dirait place bacha batu nyonso fallait on dirait bima hein tant na obiso na lima ma musique to so kate ba pembe soto ke pa wera za na ba kokololo wera na ba kokololo place wane la Sara wera ngwa cha za ki mabe mais il a un bon cœur
na dimara motema malama wera wana parce que azaki pe capable ya osande batu nyos tu basaba ba musicien na bango ba évoluer est-ce que ba ke ba musicien bele bo finga bango ke musicien wana e ba bien mana succès te so landeli bien au mona ba leader batu ba fina bango balinga bana na bango ba bimate apparemment ba leader congolais balingaka ndoza musicien na etika musicien na à vie. Donc une fois qu'on a eu décision que au comme ça les loro na yo à quoi accompagner ote à quoi accompagner ote soit boy a fina au boy a fina spirituellement yo ngwe bisanga ke ba Gibson voix oyembe zaki te ba sa album ba sa ba succès mais pour itam sou bayaka te pour so le hôtel là ba te ba non mais ça un exemple ba fabrica ça ba musicien za prêt ya kosunga mwana ya mutu mususu kia sunga mwana oyebi yango te oyebi yango te yo oyebisanga bourron mpela inosi baleki bourron na oyemba non yoka banzembo bourro atya na quartier la te mais omona ke via meke esimbi tatiki aboma mpe mutu te atiki na ye. La majorité ils araba leader leader wa boy ko pesa bana ne chance pour un leader musu sabo pesa mo ne chance sabo fula e matike moko apimboy na bazel na e ya lo ba wera ya fula ne yote ya sa fula ra na wenge mais abo pe o cha au poids bima na ba propre effort na ba faire ba bimi na ba propre effort beritier ba bimi ba Fabrigas ba Robinho taka Robinho na voix nini ne yembeli nini mais Robinho quand même ana hit mwana wenge est-ce que vous comprenez so na komika place wana na mona awera ata batu balobi motema mabe na enyo so ndenge nini mais azaka na bon cœur place wana parce que azuitina bakoko oui rançon phénomène so toke pa papa na biso papa chéri milelo kaka milelo bana bazate même histoire. Viens la biso Boris Bopé Matikati. Grand chanteur. Viens la biso Alain Pela, grand chanteur. Viens la biso Emile Alias. Voilà. Na musique bazala raté. Bazala raté. Au moins siko langa Joana yango na bisio place na Félicitara Weranson. Wera andima quand même azana bana. Malgré bana msusa boya ko accompagner bango mandima kaza na bana. Preuve ane bana tangu ba komo sala guerre na papa ti na suka yo asangani na ina bana yango. Bazongana na baona bana nango malgré ba guerre nyoso basala bazongana na ba. Donc quelque part soto bito luka artiste oyo aza penza parent na musique aboti bana aza légende on va parler de Weranson. Missy César soto ke koto to présenter Fabrigas abimisa bana le ba beta soto ke papa chéri abimisa banani Abraham Bazali Abraham Piana Abraham kuta obunda na mto che po fali poni ba mbango ya wana biso soto che bango wana o ba légende bolinga ba benga bango ba légende oui to che bango nyoso ba légende mais so ba bi ba se justifier na ba ki légende na bango o mona ke so wera bandi obimisa wera okitati na bakoko ta niveau Saratola voilà Luki Passeport patience mukendi na pesibino bambote pesela ngambote na petite sœur nanga Biralo VIP international Biralo VIP international kwenda vutoka na emission na maboko VIP international photo ya mboka comme na munyo ya lomo kitoko photo ya wana Biralo photo ya taille patience mukendi de longue jambe Karine Beka aussi na pesio bambote Mamina Kalume Bambote Nayo voilà Saratola et puis pour signaler que Weranson a déjà le 15 en tout cas rendez-vous à ne pas manquer le 15 février na Arena Grand Paris son excellence Ngia Mamakanda Weranson a co-presté wana za légende na biso tout donc Wenge musique à maison mais Wenge 4x4 Wenge BCBG ba Warrior ba Gaulois ba Spiritas ba Congolais nyonso ba mélomane na bonne musique
to soutenir moko na biso légende na biso son excellence Ngiama Makanda Weronson na Arena Grand Paris le 15 février babi Saint-Valentin zate le 14 donc to kutanara mbala moro ba couple le 15 février na Arena Grand Paris nga Sarah na Rosalawana bosomba babiye bosomba babiye donc après 14 ans Après 14 ans d'absence, la scène européenne, voilà maintenant de retour. Musique ezongi na Congo, to sepele ba missia bazongi ko ba komo beta, to somba ba billet, to soutenir ba missia na biso nyonso mboka. Et puis ça lango ngazala ikuna babi africain abeta na mpi. Africain boso beta. Ezawe ranson. Donc to lingi babilo raboé. Que congolais moko muta bandi, to don rapé, congolais moko muta dévierge salo yo. Et ça va bien. Donc to somba ba billet, tombolara drapeau nenge zala kaka bana wenge bosomba babiye bolinga critique te atana bina tiki voilà bah mourir à la bonne musique aussi déjà le premier février Roga à Rosalabon na Zénith de Paris donc Zénith Roga na groupe na mobimba to pesi ba bonne chance donc à automne de sa Zénith wana tozala wana presse et puis Cobalt donc bazo présenter déjà Maboke ba comédien na bino bolingaka Esobe vide loin Mobiki ici Hans Luzo le Fantomas du rire la Duchesse Mike et puis leader à Miss Aïda Kapilas Mimi fille de ouf le 18 janvier na Belgique wana donc tokutana bongo na viage ezala wana kana sorti à métro Grand Casino des viages na Bruxelles wana donc voilà beau précipité beau somba babiye eza en ligne donc vente ezo salama en ligne et puis pour la réservation au bobengi na donc 04 65 18 79 ndenge balobaka na Belgique et puis pour na kosomba na site Chicken Life B donc bet na Google Chicken Life B au komo na site babiye sawana à partir de 29 euros 39 euros et puis 69 euros voilà Fabrice Nseka topesio bambo tebele et puis na kati la brésilienne na Bruxelles wana tokozala wana Eliki tenge clin d'œil spécial à toi Eliki tenge bambo tebele na yo voilà nous enchaînons déjà vers la fin mais sinon na olingato si lisana biso na dossier ya femme Tamar oyo na komona batu ba oya ba oloba likambongo ezanyi na nini Sarah Tola parce que nga talaki bon moi tindele nga photo na PCP bambote ebele musika akotala nga Lionel la poule gabosete habitale lo ba critiquer les femmes Tamar mais là na monaki na monka alati pantalon alatina na habité so etaki body si je me trompe pas mais batu ba jezani est-ce que mon frère entamba rola ta bongote Tony yo abinaki agobinate likambongo nini botombole linga Tamar aïe. En tout cas avant de répondre à la question on va faire penser nga na ba pasteur na ba grande dame on a apprécié na couple Majabu pasteur Roy Bondo ainsi que maman Mariam bonne année na bino ba bonne année na nga na madame Marlène Ntessa ba bonne année na Dieu merci Mbokani ba bonne déjà liaison Yoma est bien. Bonne année na madame Nathalie Bumba Ngeso, madame Nathalie Bumba Ngeso, bonne année na couple Kamere, l'excellence vitale Kamere ainsi que na maman Amida Chatir. Bonne année na famille Olangi Mobimba, en particulier na le général Ketia Olangi. Bonne année na famille Koutino, le pasteur Grace Koutino, mon pasteur. Bonne année na yo. Bonne année na pasteur Neema Sikatenda. En tout cas, bonne année na Batunios Tubalinganga. Bonne année na ma boss, ma grande sœur, ma boss, je l'appelle ma boss ti etikali na saka testament na sa la vidéo ya nanga etikali ya nanga wana ya nanga pinza ya nanga ya moi si na benga ke ma boss so na leli virement so la leli virement mais mikolo so na leli virbe zo yate etikali ka mukie na sa testament na tiena kombo la vidéo na publier la internet donc je l'aime beaucoup ma boss bonne année nao oyebili kamba femme Tamar Nelly Monduka dessin animé grande sœur bonne année azana Kinshasa Sylvie Chekombo master na épée na pesier bonne année belé oyebi Femme Tamar
yango lo na ebisio elo ba misie ba supporter te ba pasteur ebele pe ba supporter ngote biso za media tango zo na media zo tenir ba propos moko yebaka batamayele ba olandela yo na ba analyse. Femme Tama a la biso histoire ya témoignage nzamba pesie mwana bota mwana azalaka ekomba camarade ya maman na ya kangaka e mabota eza témoignage moko ya bien et ko édifier peuple de Dieu basi ebele bana ba problème robota et so il est là ba ko apprendre que nzambe ya Femme Tamara pesa ki mwana pourquoi pas pesa penga mwana entre ta Femme Tamara zo sala ba témoignage mais mwana zate ah papa Femme Tamara zo sa ba témoignage mais moi nazate quand même batu bazo croire nae et là on y etindi biso to fungula page à Femme Tamara banda fali pupa a dédicacé à Embanze Mbone tomela soumai te Femme Tamara la biso identité ba païen Femme Tamara a sali sortie médiatique na podium ko ebisa batu que ngai nde bomona ngana lata ba roba minene na linga kobina makasi sona bina latela bino penza pantalon na zara na taille moko scandalé na ideni ni ma pasteur siko ka ye moko taille scandalé asali biso video azobina to moni taille scandalé te liboso pla na sima pla ata yo moko papa yo ebi media nde tokinda na to sa ko boni ngasko na vaninga bi mais moi so apparemment banda fallait abwaki tozo pe matin identité ozo l'acception siko eza su ya mosai na nzambe te c'est quoi au juste na bande otala ponga na bande otala te na koti siko na komo otala na komo landa ba live na babiloko azolo bana ba live na komo landa ba musique na comprendre que non il y a quelque chose qui cloche le quoi ya la rabiso témoignage il paratika moi en Afrique du Sud aya na ona mwana wana oaza témoignage ya peuple de Dieu témoignage à nzambe mwana anaza bénédiction to mona ba version komi kobima mwana kufa abota mwana morne mwana kufa koto yemo kwa zolo bana mnoko mwana zali batu batindi ba video bato bazala ba assista eti place mwana na kufa na hôpital à Pretoria babimi tolo banini pasteur azo créer nzambe témoignage parce que ba man ki ona auto mona weza ba témoignage fondé ngana ebi ke nzamba capable de tout. So il faut comment créer nzambe ba témoignage c'est que bwana nzamba solo te. Oui. Parce que nzambe ba sala ke témoignage c'est nzamba sala ya solo. Nzamba pambolinga batu ba moni ke nzamba pambolinga. Mais so e komi ke to luka mutu moko aloba kazaka aveugle amoni. O comment créer nzambe ba témoignage wana comment sala nzambe nini parce que nzamba solo za capable obikisa mutu aveugle amoni. Mais on va comment luka nzambe ba témoignage c'est que na kata histoire wana y a pas Dieu dedans. Mais biso lora toi ba journaliste d'investigation to luka to sara banalise to so continuer ko analyser Femme Tamara dossier na en cours de téléchargement ça 100%. Donc il a ici na roya na ba vidéo ba audio toutes les preuves et ce qui yo pour moniquer osala ba preuve ya convaincre biso que moi na no azo exister yaka na epo na lokumu nzambe ba mona témoignage o nzamba ça na vie en live. On peut jamais quoi accepter témoignage moureza na preuve té, c'est compliqué. Voilà, Emmanuel Anganda o atunaki ba question mingi ayoki mais aoubi azaki ne pata libre komi komi saboter nzamba pesa mutu nyo sango komi saboter nae ti koma ba mi ti komi komi ça non komi komi c'est bien te komi komi c'est bien mais ce que tant yo mutu ya loranga na mi komi singa bi nazara na taille scandalée quand on parle de la taille scandalée tous toi mikolo to ebita yango scandalée mais ce que tama na taille scandalée ezaka butuna moite papa tondi makaka. Parce que ceux qui azaki bena taille scandalé nenga lobaki, je pense que makele nga ezalate. Elo elobi si batu, makambo lobi na otomoni na nzoto ebalanite. Donc c'est rami matsero sara matala nana matado manki onati na taille. Oki condamné na papa na biso batalo barana ete mobali na koti. Au sala nini ba toucher mère. Ils ont la part des choses non profiter tout na droit mais nga ça n'engage que moi pour nga baso confort que nga te baba serviteur de Dieu oyebi yo wa mut internet akalati
toyebi nde bamalmenaka bapasteur osomona pasteur moko na cher azolakela nzambe pesa bango infection bana na bango babela bazwa bagoitre bazwa bacancer bazwa bapauvreté osoyoka pasteur frappé aussi bato habillé so akomaka kuluna mosali na nzambe asiliki motema esuki non mosali na nzambe asilikaka te déjà poza mosali na nzambe oza mobateli bapa te soki oleki na brisement nzambe akomiso motema monene. Il faut frapper. Non, il a pas droit de frapper. Mouta frapper nzambe. Il a droit wanata humel rwanga alala mwasi balala raye aliara fufu asumbaka. Voilà. On a la différence de la grâce et tout. Merci beaucoup Saratola, voilà, tous eu point de vue à Saratola et puis voilà, comme on a vu sur le moment, na soukane kabalwara TV et ça radio T. Donc TVPA radio T. Bon, mon abiso ba hotel abiso na italoike grâce à Jordan Mizwa et Zwanga bien à Ongela. Mais na nenga photo Jordan po betinga ba 12 bela ouais Jordan Mizwa. Jordan Mizwa moto bien. Zonga bien. Il y a un problème. Tu quand ne monter maniza, ne maram na nyoteta. Papa 10 ans. Voilà, ça va tout là, je sais pas comment on dit la fin et puis oui, on va produire yo TKT en ligne. Papa. Mato César. Bowelela pona okende, bowelela. Ba perike sili. Bilo ebele sili na habité. Ndreyo lingite bato ba te ba produit na ba maquillage pour mon na sans make-up ça. Na longoli linette, merci beaucoup. Na pesa les lunettes na ngara valeur pour eza Versace. Oh babenga ngo made in Biralo VIP international. Biralo VIP international. Made in ye. Non, maramba solo. Tengasko make-up ngana make-up pendande copé les kate parce que ngana na problème à filtre té. Na problème à filtre té que il faut na belela kuna dabela ote baxelanga lumière simba retouché Jordan Mizwa zongisa lekisa te ngabina neto sala émission boye kande caméra ne zo pisha yango na rezo zwanga eza grâce à Beto Cosmétique. Donc na équipe na ba produit yango na yaki nango atekaka partout dans le monde des APA naza sous na mikolo mingi te so za nango bezo ko ke ne pas dézola au que somba na Château Rouge pas dézola au Carman au contacter nga au que no pas dézola directement soit au sombi pa na nga ba séjour na nga na marqué à Château Rouge donc on a dézola et puis bilo na ngape msuna otika kuna na ba saka qualité bien basaka qualité à bien basaka qualité à bien ko confondre te na kendara Chine o Chine te o na zuango a vie na ngana aboka na tanga kombo na on moni ba photo pena tina sanse wala o Patrick Malo apenga lo baki mona et puis ara hote na suna balmen wana mona ngo rapa aigle yara cher chemise ango vie la sanga va be donc chance ko yo ba o sombo ngana commerçante non mais kate ngana commerçante na mission talaka ga chemise o banda na banzo teka ba chemise à Versace non nanu Chine saleli biso ngote donc yemo kona no Versace eza Versace moro rare ateka ngo yemo pamba te yo ebiti ba Versace bat ba lataka ya chemise tada kimono asa kimono on dit les mansac na ebisi na plaisir vraiment en tout cas merci beaucoup Pichakimu merci aussi à toi ça date de longtemps après combien d'années tu sais cette émission t'es comment on a tout le monde émission quand on a plateau tout le depuis ça en tout cas bongisaka pona yo batu ba bosanaka que age tango ezokola po ebeba automatique ata mafuta te ebeba rapendo automatique na age ndozo mona batu bazo renforcer on a ba collagène na ba glutathione même ba star américaine na biso total tolinga mingi wana vina bango mobimba batonga ba collagène ba glutathione ba melaka ya komela pona obongisa po c'est important parce que age koli ba glutathione na biso zo sila ba collagène ezo kita donc to komi censé na ba mafuta to simba to bana ko renforcer donc solingo bongisa posona o contacter nga c'est très important. Voilà, merci beaucoup Nayo Saratola. Merci Picha. Merci na Base Gare du Nord Kevin Pomba.
Ambroise Gare du Nord Atankale napesi yo mbote Venaye Diezola 25 gris Léon à Château Rouge Global Express au Motinda Biloko Kitoko Puna et puis restaurant Kitoko sur l'Imolia à Paris chez Chiquito Papa Paradis. Papa Paradis. Restaurant Paradis secret. Mais il faut solo là. Chiquito Papa Paradis. Vraiment toi donc ils sont là pour partenaire. Oh il y a bien. T'es ma solo là. Ils ont disponibilité na yo Papa Paradis solo là. Ouais, Papa Paradis solo là. Diri Pierre et Marie Curie comme la ville toi na Chiquito Papa Paradis. Fait na biso pe mbutalo mbia passant na PC Bambote. Oh la bosanité vient na jonga skin. Vient na jonga la PC Mbote la moni mbala maro Eric Ndombasi appelle masqué 31 la PC Mbote kulutu. Donc voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci d'avoir sur Balinga Image Pro TV. Bah au bata la biso de partout dans le monde entier, pour partager, pour liker, m'appelle ma signature et ça la biso bien pour améliorer toujours boulot. Donc tout est possible pour tout nambala sima. Bye bye. Bye bye. Wow.